Après réussite totale, il y a concert, il y a fait recherche de poule na Abidjan. Batuba sepelaki Jésus de Nuance après Kobima Yebongo na ndako ya Molili. Bon, on a eu conférence de presse. Après conférence de presse, concert à Liboso, Abetaki Bongo na Abidjan, plein à craquer, malgré Mboula. Mboula est là qui bénédiction pour les padres. Voilà, concert est là qui réussite totale. Concert et Sili Bandeko, ndenge rendez-vous pesamaki le 10 que à Kozonga Bongo na mboka Ngumba Kinshasa, ba Gaulois nyonso na ba Gauloise balala kite bandeko. Kaka lisusu Mboula, malgré Mboula, bayaki ebele na aéroport koyamba faire recherche de poule, leader na bango de Gaulois balobi musique ezongi ya solo, musique ebungaki, musique ezongi. Dans l'ambiance oyo elekaki na aéroport international ya Njili, na mwa acapella bouquet basalaki mpona faire recherche de poule. Nous voulons ça poursuivre ça. Ah, donc il y avait un Willeri, hein? Ah, vers Willeri, non. Oh, quand on a Liboso, quand on a un rond-point, ah, la police qui est ma casse. Yo. Le padre. Vivre la liberté, son de haut lumière c'est Nicolas Papa Sanya là il va ouvrir bien à petit maïs.
Na juin napesi bino rendez-vous na Grand Libulu photo 6 à Masolo. Nana